Bon, état de droit au Sénaki, il y a bongo, mais il y a un déngité tout le monde et pas Vita Kami. Parce que dans le procès il y a quelque chose là qui est caché derrière le procès Oyo. En tout cas, 20 ans, les belé. Ah, moto aucun coup fan à bolo côté. C'est comme si Bazaki n'a pas faire morobo et tombe à Monique à faire wana ce qui toti est un jour marambeko beba vérité ko bimayango basali bongo. Maman ebi ke ba juge wana mugomo ba ozala juger pa nzambe makasi. Anate chituka za kitoko belle femme, chituka lobakate belle femme kitoko beauté pétaille, belle femme, belle. Voilà, bonjour mesdames et messieurs, ça a toujours été un immense plaisir pour moi de communiquer avec vous et ça se fait à travers ce micro et cette caméra. Je tiens à remercier tous nos abonnés de Kleboa.com. Grand merci à celui qui est derrière la caméra, Herman Emporio, garçon slim. Grand merci à My Lady Boss Pichu Mangaya. Pourquoi pas l'homme invisible, Tonton Banda de la nation. Voilà mesdames et messieurs, comme vous l'avez bien constaté, Lelo Kleboa est quitté vraiment sur le terrain. Pour tous mes canaux, qu'on soit avis à la population par rapport à la sentence au Bapesaki, le directeur de cabinet du chef de l'État, M. Vital Kamerhe. Voilà pourquoi on a quitté les lots de Solana, non moi population, mais un peu expliquer biso, yamba qui sont en nini, landa qui peut déroulement et procès, yango wana naza awa na bande konanga ya mibali awa, toko meka ko Solana bango, restez branchés. Dekonanga. Bonjour maman la biso journaliste. Et ça mbote na bande kono bazolando à travers le monde entier. Merci na pesi mbote na peuple congolais nyonso azali banda na monde entier mobimba na obiso mo pe toza na pesi bande konanga nyonso na peuple congolais mbote. Voilà, réaction na Nini par rapport il y a 20 ans et à condamnation à Vital Kamerhe. Réaction na ngai elora liboso na sepeli eloko peuple congolais nyonso alukaki yango état de droit. Omona faut comprendre lelo toza ba peuple nyonso toza ndenge moko te mutu na mutu a comprendre ndenge na ye. Omona eza rola na kati ya ndako papa bana baza kosala mabe baza koyiba papa za koloba une fois bi o nyonso to kosala mabe na obeti fimbo yoki ezalaka bongo moi mosu pe ayibaka to bina meka na mpo basalaka boye papa atikaka eromeki papa appliqué ezalika mosu ya koloba boye gauche à droite te faut comprendre papa parce que abandi kotia ordre na kati ya ndako na ye Congo tolelaki mingi na 18 ans ya Kabila. Ah mboko na elekisi bazaro yiba basale lokote boye tous les peuples congolais alelaki loko wana to souffrir nango et loko soki ezalaki na 18 ans ya Kabila soki ba procès bo ezalaka mais peuple congolais to na to comprendre ba détournement intellectuel omona na bande ko na biso ba député état que bazana bango ba indosé la biso peuple te ba kendaka ba yiba ba kendaka ba ça n'importe quoi yango to omona lelo na ba TV ba chaîne belé mutu na mutu alo ba bilobela na ye omona oya sala bo omona état que biso ba peuple oyo to yebi français te omona bango ba honorable wana bande ba yebi ba kolega français kolega biso il faut pas endoclexi bato mo so ba kangi Kamerhe eza pona boye siko biso to kama lelo ba député na terre biso de ba français de bande ba yebi français ba on peut luka ba dribbler biso ba ko tia politique na kati wana eza politique te lelo ata yo mama journaliste o tonga ndako na so pesa que responsabilité na landela ba travaux na ndako soki mbebe ye eloko liboso intéressé na ngai au monde est intéressé na ngai ngape na ça non intéressé na bateau ba sala musala to so bateau na intéressé na bango na tiki bon c'est nga na yebi mabeni eza na kati wana na la droit l'état landela nga au monde le to tika na biso ba sentiment da to comprendre mboko o ya liaka sans fois ya muto alinga kaka kote la ta mabe ezali ye moko lobaki yango ezala mwana mai na nga o nyonso kosala mabe etalinga te justice esala musala na to tika justice esala Vital Kamerhe na makala mais tomoni lisusu ba détournement ils ont continué kaka tomoni lisusu financier à maison civile il est pas détourné mbongo est-ce que état de droit pénal na kati mboka na biso ça musala nango omona mboko ba teteke ba mesana a ba lobaki ba salaki na ba rumeur le ba réseaux sociaux ye yango moni mutu nyonso alinga meka na ye omona baloba ba meka musabu na muzindo te lelo ba lo beta de droit ba tumi ba kanisa ngo za ya lukuta
omona soki lelo ekoleli yo esika okomprendre lieu ezali ekomi kosala yo résister na mboko lelo bato ebele balali libanda likolo bamakambo balibeo nini oyo bapale par nini baconflit parcellaire bato ebele babwaki bango libanda mpo leta asalaki mosala na ye te justice esalaki te yo moi babende libanda oza na droit na yo oza na raison etere wana mbongo te oke libanda oyo aza na mbongo azwi mais lelo ba justice ekomi justice ezalaka na mpona peuple aza pauvre mpo aza na eloko te leta nde to abundele justice mais biso etere leta echange nango justice echange ekoma ya bariche yango mpo biso bapauvre tosouffrir na mboko mais lelo nzambe ayoki mawa atindeli biso mokonzi na biso Félix Tshisekedi omona soki ye mpe azalaki na mabe oyo eleki na makambo ya kamere onga bomona ye te alingaka apesa vale te mosala esala justice esala alingaka frene bango mais taka yebi aza maboko pembe atiki mosala esalama omona ye aza na esika koloba te tika ye esala boye esala boye yo lingo bando osala odresse eloko yo moko bando obebisa yango sikoyo sens nango eza sens ya justice eza te mama to René mpe kaka na reine na Kabila 18 ans oyo ayibi tika na ye oyo ayibi tika na ye omona sinon esali yo ndenge nini komona basaisir babien ya Amida na babien ya Soraya bacompte na bango nyonso Soraya na Daïd mpo na biso peuple congolais basepelaka na pasi ya motu te eza pasi mais bango mo balukaki makambo ekomela bango bongo soki bayebaki asala oyo ye batindaki asala ye oza pembe na mokonzi bapesi yo confiance yo nde to oyede soki oyede te nani biso oyede motu mosusu aza te tomoni mpe makambo ndenge ekei soki otali parti mingi estce kote aka mosusu ya bandeko nde baza na nini oyo nini lisanga na bango ya kashe omoni te bakote mosusu bato mosusu ya ba IDPS wana baza te na makambo makasi ekeka mingi na INC na famille na ye elingi koloba ndenge ya monaki soki na traité na bato oyo na otambola bien par rapport na bato soki baza tomoni babengisi bato nyonso batémoin basali badéclaration na bango omona baréunion ya batravaux makambo nyonso esalama bango sans compter bango oma bozwaka barapport ya mosika boye esalamaki boye esalamaki omo totika olaita procès politique ndenge bakangi babien na bango musala juste esalamaka bongo. Voilà, mesdames et messieurs, Karane na Ibisaki Bino, tokiti vraiment awa sur le terrain to solana nous na population. Ah, tous nande qu'on a biso mobile, bonjour. Bonjour. Pesa mbote na bandi onas bazolanda à travers le monde entier. On pesa mbote na bandi ko tu bazolanda ngai na famille na ngai to bazolanda ngai na minicho bino tu mbote. Olanda qui déroulement ya procès. Oui, nalanda kango. Bon, et ça n'a pas bien, na c'est peine la justice peine un mot que les autres là pour te dire mettre mutu le roi des caméras bako kanga épée comme atina ba niveau ba condamné to ndime peine titi to moni peine ba condamné to c'est peine nango makasi take biso ba congolais et ça biso peine bien justice peine za na mboka et continuer kaka boye et soukate continuer boye et ça la biso bien. Donc pour na yo peine moni que état de droit na kati mboka na biso ça msana nango. Oui, zo ça la peine musala pour to moni ngo déjà na caméra za peine grand ngolo ya mboko ti ba kanyi et la ça peine justice mboko zo sala pe basuka wana te ba continuer na ba misusu oyo ope baliaki bambonga l'état balanda landa bango bakanga bango tout. Bonjour. Pesa mbote na bandi nyonso bazolanda à travers le monde entier. Ah, na pesi mbote na ba congolaise nyonso, na pesi mbote na famille Djemelas, famille Basambea. Merci beaucoup. Bon dimanche na ba congolaise nyonso. Voilà. Olanda qui déroulement ya procès. Ah, na landa ki ndenge bakatela ki Vital Kamerhe 20 ans. Yo étant que congolaise et ça lui bon, tant que congolaise, et ça linga mabe, et ça linga pena na moi regret quoi. Parce que mboka na biso est vraiment compliqué. C'est pas de droit au banda au senga yango wana. Bon, état de droit au senga qui ya bongo mais il y a ndenge te to moni et pas Vital Kamerhe parce que dans procès monso holandeli il y a quelque chose là qui est caché derrière procès oyo. Hein, likamboza ka soki eza ka pouvoir et pesa mina ndenge bien makampe qui est bien. Soki le cas na mafia ou banomona ka ba les on dit et bana robima. Mais entre nous to solana procès 100 jours et là qui pour na travaux oyo directeur de cabinet il fallait ça là mais to moni ba saute mouton était les mi banzela et salamité au monité que na condamnation ba pesier na déroulement ya procès ndenge les kanaki au monité que 20 ans ba kateli ba raison au katelango pour yo moko yebi ndenge circulation na mboka na biso comme il passe
Tozo oumia la embouteillage et tout, et ça pour la place nous c'est bloqué par rapport à saute mouton n'ingécilité. Pour na 20 ans on a monité que justice est ça juste. Oui, justice est ça juste, mais les communes sont balanda on de malé. Bato boti bana papa za na souci que bana no yanda ko boti bango 10 bango tuba kenda na 20 obana mbamona bango nyonso te. Obana toujours na oya liboso ti ozokende. Projet en ezala qui bien mais façon de ba memena ki ango c'était pas vraiment ezala beau. Na même moment bo pesimba moko nyonso tout ebelé à la fois que so bazala sala par commune mais to comme qui peut boyete directeur à cabinet bien sûr a sali pe mabe ndenge a liembo ngwango mais na ndenga logique tozo mona makamba ngo vraiment ezaki na ba preuve te que a signé ki boye a sali boye ezo le kaka na ba parole or que baloba que le parent savant les écrits restent maramu tout le monde vraiment preuve te que awa vital au signé ki koto te ndeka ba saki makamu na bango et ça maki kana ndenge morara ya bien te donc quoi le peuple qu'on biso population to ko sibi ba embouteillage to ko futa ba transport moko cher to sous 5000 6 euros bima bona journée to sous 3000 nous c'est qui na transport et ça vraiment pas mais et leur moronde pour na ngai vraiment politique et ça ni nango bien justice et katili kambo mais et ça procès moko net politique net derrière makambongo ya et ça makambo ya CCS et batami. Voilà, merci beaucoup. Un mot na badingo bazolando pe na bakonzambo cannabis. Bon, na pesi mbote na peuple congolais nyon surtout na pesi mbote na bakonzi na biso mboka bon to sepeli ndenge justice ezokende mais justice ezala rende avec sincérité justice ezate sala makaso ki ndenge nini na ndenge ke tomsu bokana ki mutu moko yango bino tu bo sali so ki ndenge ni te justice on sali mabe bo landele na mabe wana asali pona yo ezalo quoi règlement de compte pona ngeza bongo c'est comme si bazaki na moi ba faire moro boye to ba monique affaire wana soki to tiki un jour marambe ko beba vérité ko bima yango ba sali bongo. Voilà, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Kanine Ebino Tokiti sur le terrain pour tous avis à population. Toza a tous la non ba jeune ba mais un peu copé sabiso avis na bango. Ba ibi sabiso est-ce qu'on a katambo canabiso état de droit vraiment et côté peso samsa nango. Bonjour. Bonjour. À travers le monde entier. En tout cas, na pesi mbote na ba Congolais na biso nyonso tu ya Kisasa ya ba province na ba ope baza na mboka mindele mbote bisika nyonso bozwami. Réaction des Akinini herbe pesaki Vital Kamerhe 20 ans ya président. Bon, nga nazaki na réaction te parce que eza mibeko. O ekangi monsieur Vital Kamerhe eza posé à 100 jours. Toyebi posé à 100 jours ndenge ebandaki na ndenge pe esalemaki te eyaki okoma moment moko fallait que tomona ba réaction ya makambo ya 100 jours tomoni basote moto elali tomoni makambo ebele ya ba régie des eaux ya courant eloko moko te tomoni na miso tango yeko to arriver que non bakangi monsieur Vital Kamerhe pona makambo wana tolandelaki tous les 3 fois au basambisi ndenga samba ki mokolo liboso ndenge pa yeko samba pe mokolo mibale na o amisatu na ndenge ba condamné. Voilà. Sinon comment on a après condamnation na est kuna batu basali trouble baziki si ba parti politique pe baziki si batu et sali onde niyo étant que congolais. Vraiment salinga passe makasi. Yango salinga passe makasi pona bandeko na biso ya este na yebite bandeko na biso ya este biso toza awa na province ya Kinshasa makanisi na bino ezalaka ndenge nini tomoni ba video ebele ba beti batumbi obino bo beti kuna baza bandeko na bino ba Congolais baza bandeko kaka lokola bino eloko ekangi monsieur Vital Kamerhe eza mibeko eloko ekangaka biso eza mobeko nde totambolaka na butu na moi toyebaka ke soki obebisi mobeko fo ekanga yo mutu moko te bana Kisasa te bana bandundu te bana ya Maniema te bana ya Boete quand même bino batu ya este bino te batu bokangi eza mibeko o ezalaka na kati ya mboka na biso ponde toza boeloko etamusaka mboka eza mibeko monsieur Vital Kamerhe akoyaki na mibeko c'est pour cela mibeko ekangi ye mais lelo bakangi tozomona ba détournement zo continuer kaka bon et meka kopesa pe batu mususu mayele parce que na ebité na ngonga otozali na président pe otozana depuis et surtout na génération na biso depuis tobotama tozelaka changement awa to kende élection pour na changement lelo to voter to bimisi président objectif na biso to changer na bakonzi na biso ba changer
tolongwa o kaka Mobutu mutu azalaki bien o kaka Kabila o kaka babeli jo kaka to ana besoin ya changement ezalate ya ko promettre kaka tout monde ngo pe na ba réaction mais tango ba konzi oyo tozo tinda o bayaka na batango ba propagande oyo tolandaka tozo yembela bango banzembo okomona tango ba ko arriver kuna bakomi ko sala makamoko boya ya tina te eza mawa mingi po na yebite balingi kaka tonio kwa maka tolobaka ou bien kolobango ekoma momesano kaka likambo lobaka na mbula wana yango boko continuer kaka likambo ezalaka na génération ya kala ti biso to kompe na ba génération oyo kaka ba aventure wana eza vraiment regrettable je sais pas tango balobaka ba congolais eza kaka bato balataka veste ba congolais eza kaka bato basala politique ba congolais eza ou bien eza biso nyonso ndenge tozabo. Voilà, un mot pona bandeko bazolanda yo pe na bakonzambo. En tout cas pona bandeko o bazolanda ngai pona bakonzamboka na lobana na bandeko bazolanda nga bandeko totika mingi polémique voir na politique totika kosala politique moko boye pona polémique tosalaka politique moko pona to avancer poto kende liboso pona bakonzi ya biso ya mboka en loba boye bakonzi bokonzi babota makana ngote pe kokoma mokonzi na tango oyo tozali oyo biso nde population bato tindaka bino bokoma bakonzi po boyebi ndenge tobandaka na baélection na bapropagande lobi tovote yo kombo échanger ozwi kombo ya mokonzi boyebaka oyo totindelaka bino depuis elobi teke biso nyonso fo tozala kaka président de la république biso nyonso fo tozala député bino ndenge bozwa esika ya kozala député président banani makambo eza ebele bosalela biso oyo ya malamu bosalela biso tozotalela bino tozozela bino soki osali malamu tango tokozonga na élection pourquoi pas te voter. Voilà, mesdames et messieurs, ça continue. Kanina Lobaki, tu quittes vraiment sur le terrain pour ton mécanisme que soit la population. Tout à Vina Bango par rapport il y a 20 ans, Oyo Bakatelaki, directeur de cabinet. Est-ce que état de droit n'ambo cannabis au formiso samsa nango? Bonjour papa. Bonjour maman. Qui s'embotte le bandigon sur Zolanda à travers le monde entier. Ok, na pesika ambote na bandigon sur Bazolanda ngai na media sikoyo na pesi bango nyonso mbote. Merci beaucoup papa. J'espère Hollanda qui déroulement y a procès. Si na landa ki yango. Omona ki procès ngonde nini? Ah bon procès za ok nango normal ndenge justice alobaki asala musala na ya sali musala na e mais pona ko katela ndeko na biso Vital Kamerhe wakainingiri 20 ans za pende belé 20 ans na pende belé ata ba preuve ala qui a tout ezalaki te mais en tout cas 20 ans ezebele ah moto ok kufa na boloko ti 20 ans ne bonga ba kinba solo là bas qui tisselé ata moi 10 ans ça ata moi nde balobi 5 ans ba travaux forcés et aux alapé bien. Mais ce qui va catelier ba juge président va décider partie civile et proposer qui 20 ans pe ba ke ba tali makamunion so ba monique 20 ans na ba catelier et koki par rapport il y a ba makamunion ça sali ba détournement ba preuve nion c'est contre et on va payer 20 ans au monité que état de droit pene koti na kati mboka na biso sala msala maman ebi ke ba juge wana mugomo ba ozala juger pa nzambe makasi mettons mutazo déclarer liboso tribunal que non nani ezana ngote ba preuve yana ngote signature yana ngote. Voilà, mesdames et messieurs, ça continue. Awa tozaka na ba jeune mboka, to mekaka ko solola par rapport à likambu oyo et les kana mboka na biso tali pe ba congolais nyonso. Bonjour. Bonjour. Pesa mbote na bande nyonso bazolando à travers le monde entier. Ouais, na pesi ba nyonso ba diaspora nyonso. Pesa mbote. On est à ba congolais nyonso. Voilà, merci beaucoup. J'espère Hollanda qui déroulement il y a procès il y a 100 jours. Ouais, tout ça qui à la ligne depuis la première journée c'est l'Itoulanien. Sentence au Bapesi Vital Kamerhe à 20 ans de travaux forcés tout ça au monde. Bon en fait, eza justice à sali musala na ye. Donc to banomo na maman na Congo te to komo na justice ayi ba intouchable. Vital Kamerhe azalo kwa mutu nyonso. Peu importe ma fonction qui est directeur à chef de l'État, mais azalo kwa mutu nyonso justice touchera mutu nyonso, justice ya likolo ya mutu nyonso.
Hollanda qui déroulement et procès Kaning au lobby, attitude de Vital Kamerhe durant le procès au Mona Kirondeni, sa façon à se défendre au Mona Kirondeni. Oui, il s'est défendu parce que nous toujours se défendra, peu importe si on m'a bête ou malade, nous toujours se défendra normal pour notre propre intérêt. Azala innocente ou coupable des fois se défendre normal. C'est toujours comme ça qu'on se défend devant la justice. Est-ce que Nambo Cannabis a vraiment état de droit comme ça? Bon, ils ont des bandeli. Ils ont nous, comment dirais-je, ils ont nous baissou. Ils ont moins donc il faut collater. Ils ont par mois, 1 mois, 2 mois, tout ça c'est collater. Mais sinon il y a certaines personnes voilà 20 ans bah payé et ça moi un peu injuste quoi. Il fallait pas mettre un peu comme ça la moi balance, bah payer ça 10 ans caca. Nyonso ba sala qui va réduire caca. On va payer les kebele. Bon en fait le problème c'est quoi avec les Congolais? Congolais azala ba sentiment ka yimoko. Liboso noko caméra ibi 15 millions caméra moyiba kangama. Ba traduit en justice donc azaki contre la République. Si quoi bah condamné 20 ans parce que Congolais comme kaka o anolo ba keno caméra ibi 15 millions qui l'a commis non 20 ans belé ba réduit tu vois que Congolais n'a habité il faut un peu changer mentalité parce que na moni pe na ba réseaux sociaux ba tout pe ba comme je suis pour Kamerhe bon bazar pour je suis Kamerhe on est à vie c'est la démocratie à vie à Kamerhe mais la loi est dure mais c'est la loi au yibi au détourné donc contre la République, c'est le Wambongo Yangana yo. Parce que on a dit que tu vas souffrir, mais bambongo zibe makasi autozo connaître ba ni ya finance ya nini ya maison civile ya chef de l'État ibi 2 millions. Ils ont bon rebellé. Auto nous monaté. C'est toujours comme ça. Faut justice dans la makasi na mboka. Bon, étant que jeune. Ouais. Massara bané kopé ça ba témoignage naé. Oyo moko mekan ko analyser ba témoignage ndé. Ah. Bon, le témoignage j'en ai plus qui peut que parce que ma soeur a un témoignage monté à ça la normal na po. Ils ont un sentiment vu que non en tant que jeune qui est pressé pour l'accès que non il est à la bah vraiment ce n'est pas en tant que moi ce n'est pas vraiment propre quoi. Mais kuna azakuna na mamolo bakuté donc trop sentimentaliste il y a mambongo ya zimbongo ta jeune boss quoi. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Un mot pour Nabandi Rounos Bazolanda au Pena Bakonzambo Cannabis. Ouais, premièrement, on a bandi konabiso ba Congolais nyonso, tous nyonso ba Congolais mais faut justice ça musana ngo. Ozana poste na yo batie responsabilité no faut respecter yango. Ils ont ceux qui va quitter la justice soit va condamner la justice et ça la que non contre par exemple le président livré moutou non ce n'est pas non donc ils ont justice et ça li musana sinon Vital Kamerhe na président Félix basala ba corps na bango nde ba yokanaki après mandat ya président Félix ils a Vital Kamerhe remonité que ils a le droit ba casser non ils a bon en fait ba corps wana ils a la rapina bontine ba to ba que non Vital Kamerhe aux la président après mandat Fachi ça quand ceux qui Fachi a commis président Vital Kamerhe face à la premier ministre mais vu que nous avons une majorité parlementaire FCC n'est à Zuyango et on est président proposé VK à la directeur de cabinet ils ont dit bon mais ça ils ont que non va casser la justice ça c'est le normal c'est normal mais ça c'est normal bon vu que justice on est tout molambo et on est balandé lié ils ont que non acharnement que non président cassé ce n'est pas parce que Vital Kamerhe a salé belé pour le président abattre campagne pour na yep tout ça mais justice nous sali musala ils ont montré que le chef de l'état nous a livré non c'est contre vu que notre message na paix ba justice nous ya bongo ba intouchable quoi. Voilà, mesdames et messieurs, quand on a le lot qui vraiment sur le terrain pour tous avec la population congolaise. Qu'est-ce que la population en pense? Puis nous avons qui bandi qu'on a vu sur Bolandi bango dengue balobi, batumsu balobi justice là qui moi côté wana bazaki un peu injuste, batumsu balobi état de droit et continent mboka na biso ezo sala musala nango vraiment malamu. Grand merci à celui qui était derrière la caméra, Herman Emporio, garçon slim. Grand merci à tous nos abonnés de cleboa.com, à toutes ces personnes Oyo balandara biso basabonaka massivement. Grand merci de faire votre choix dans notre chaîne d'excellence. Je tiens également à remercier My Lady Boss Pichu Mangaya, pourquoi pas, à l'homme invisible de la nation. Voilà, mesdames et messieurs, restez branchés sur cleboa.com. Nous sommes là pour vous informer. Bonne suite de programme. Bye bye.